Basolo bandeko bana bilenge Nikolo bandeko totele mapoete tokangola Congo mabele bankoko batikela biso. Tozali na devoir patriotique biso nyonso totele mabutu na moi poete tokangola mabele ekolo Congo. Voilà bandeko bana bilenge bakolo neto mesana koloba ya solo tengonga na biso ekoki poete to beta mbela otoleki bino na mokolo na lelo lo sako na bino nyonso mama Stella Maria mama bandeko na biso Jean-Claude to peso lo sako Edi Longo to bosani te mama Véronique Mbala Luzolo ya solo te bandeko bana some kolo Congo lo sako pa na yo papa mafole siko zalina ba mama Congo nso tobosani bino te bandeko madimba wasa tobosani yo te papa na biso edo tobosani te mbuta na biso kulutu toyebi ke azali wana azali koyoka biso nini toyeli bino na mokolo lelo tobosani te ndeko Jean Didier ndeko na biso kinkela tobosani mama Clémentine te merci bandeko bana some kolo Congo ya solo te tozali lelo le 25 le 25 mai 2020. L'actualité du jour, n'a qu'un théâtre et donc continuer, bah scénario ou y a bah distraction et ça continuer na niveau ya mabele kolo Congo mais biso to côté kanakate na distraction mingité to pesa bino quand même situation oyo et ça koleka na niveau ya oyo distraction munene et ko salama na procès ya Vital Kamerhe toko kende na mukuse mama Congo akosala wana pote ya pesa biso contre rendu nini elekaki lelo ya sorte biso bana some kolo Congo to mesana na kombo ya Vulusi Kimbangu otol bakake aza parmi bato babundela mabele kolo Congo mama kipa vita oya bundela mabele kolo Congo oyo nzambe atinda bango poete babundela ekolo Congo ya solo moto bosa na katito ba toujours to pesa tu onenda ba oyo ba vivali bosa na biso babundela mabele ekolo Congo to betela to lutu baza ebele mama mafuta mbuta mpadi ba mbuta manchwa ebele babundela royaume Congo yango ke biso no soto luka pe ndenge to kokoma ke to bundela pe Congo esika moko lo sako pa na Miss Clara. Voilà bandeko bana some kolo Congo to ele lo poete tango to pesa kabino ba information et senga ke bozala attentif pour na koeba nini ba créer nini poete to bosa na objectif na biso to kota to landa bango poete ba kosa biso mais awa biso batamayele chaîne ya batamayele bozala ka fier ko lobaka ngoke awa to yaka ba black to yoka ko yoka mot par mot eloko nini lo ami eloko nini balimba kosa biso eto zo mayele soko zo ngo mayele te papa maman ngana kala ma sécurité na yaka wana ko dénoncer et je travaille en même temps je vous apprends na yaka ko dénoncer koloba oza koleka na lobi vérité oza koleka pote et la musangana yo mais ce qui yo la musiote au kansika albaka na yeleki oui parmi vous beaucoup ba kansaka ndengwana papa c'est la soka lobi na yeleki te moi je travaille autrement na travailler kapona kolo Congo to travailler kana bande ko to zali ko kantene to baka wa te to travailler ka boye ba yango na tango ke bande ko pe mususu ayeba ko travailler te na kanisa ko tsaka moi 1 euro na ye apesa kabiso yebaka 1 euro wana osema obwaka wana dessert be osema kango po ebota fruit pour to travailler comme il faut na bandeko na babundeli ekolo Congo. Pour votre information, je pense que mingi ba yebaka te bakansaka alobaka na été obalobaka na bango ba sala distraction ba ganya kambongo me biso to bundela ke mabele kolo Congo ndenge Mvulusi Kimbangu abundela ndenge mama kipa bundela ndenge ngalelo mokitani na bango naza ko bundela tango nalobaka ke naza le grand sacrificateur ezalaka ma sécurité naza mo ponami o nzambe apona lobi lobaka kolemba te lobaka kuna na sala mususu kuna pena zo lobela bino na misala mibale voilà na kanti ba mingi o bazana angele ba yebi ya solo tata oyo asala ka musala mususu andero oyo donc zo bundela pena mboka na kati na mozino na mokuwa na motema ya mboka tozo bundela ngo butu na moi je vous assure voilà bandeko jambo bandugu yetu bana Fiji Goma
Uvira amjambo. Bino nyonso sika bozali kuna tosenga na bino toujours musimame bandugu yangu. Bandugu yetu bana batoto ya Kivu musimame. Nitete bino nde makanisi ekenda Congo nde sekenda. Voilà, nous sommes fiers aujourd'hui de travailler avec vous parce que bandugu yetu bana Kivu ya solo ke bolakisa boza ba vrai ba guerrier. Des vrais guerriers c'est là-bas. Ba vrai guerrier le sako na bino nyonso là où vous êtes. Jambo bandugu yetu. Nous sommes vraiment très fiers de vous, les combattants d'autodéfense, l'armée nationale du peuple Congo. Nous sommes très fiers de vous pour l'excellent boulot. Oyo, bozo salami. Souvent, on dit que mais bande ko na bino bolobaka ba marcher sur place. Ah, yo kene ko seconde ba mote po poussa bango, o poussa bango na nikelo poussa bango mais bazo travailler. Toyebi eloko ni baza ko sala. Matondo e pa na bino nyonso esika bozali kuna. Et voilà, mes chers amis, to côté la carte actualité, nabiso, mouzindo actualité, to banda tout d'abord, to le berek bino lobby, problème autre, to zabo préoccupation nabiso zanini, bande ko nabiso les kasayen, baza bande ko nabiso to buwanga na bangote. Pour moi, to longo na bango na kasai za wana même ba trahison na bango. Même nous baza ko sala moi to longo na bango na kasai, to buwaka bango en dehors, exactement, to mekaka ko sala ke fort to récupérer bango. To récupérer bango o ba ko linga ba yeba ba ko yeba o ba ko yeba te matal bango po lobby ba ko regretter nango. Alors to ko sa ne to ko pesa to ko attirer attention et mise en garde dans les vrais autochtones du Kasaï. Les vrais autochtones du Kasaï, suivez-moi. Na kanisi analyse na ko lebela bino lelo na kanisi boko comprendre ngo a ko comprendre te e ko zala ma wapona ye azali condamné à mort. Nenge bande comme susu bazali. Je sais que parmi vous, il n'y a que des trahisons. Vous avez trahi la nation. Vous n'avez pas trahi la diaspora et non les gens de Kinshasa, mais la nation tout entière. Parce que vous avez accepté de collaborer avec des Tutsis. C'est bien, c'est connu de tout le monde que vous êtes de près. Même les autres ont collaboré, mais aujourd'hui, on a senti vraiment que vraiment les Kassaïens ont collaboré en corps et âme. Et ils ont donné même les sols de leurs ancêtres aux Tutsis. C'est connu de tout le monde. Et voilà, misère et zanabino. Parce que ma comportement nabino et qui m'a payé. L'attachement au bino qui n'a même vis-à-vis na l'IDPS, c'était vraiment fort. L'attachement bozalaki nango na action na bino na ba comportement na bino, ça a été vraiment exagéré. Et voilà, nous voyons là que Bokenda qui aveuglement et les autres sont toujours là dans aveuglement bazako yebate comment et pourquoi ils sont là et pourquoi ils doivent défendre l'IDPS et pourquoi pour quel objectif ils sont là pour la Kolobake. Oui, nous allons faire partie de l'IDPS. Pour quel but, pour quel objectif? Et vous attendez quoi de l'IDPS? Ou des dirigeants de tête de l'IDPS. Vous attendez quoi? Parce que bisotoya qu'on a pour dénoncer, qu'on tirer bino matoi. Attention boyoka. On a kanté kozala et loko yasuka. Donc c'est-à-dire que mes chers amis, bon attirer ma conséquence de tout ce qui se passe dans ma belle Congo. Ma conséquence est années, ma conséquence est kozala très lourde. Ma conséquence dans le futur. Dans le futur de nos enfants, parce que beaucoup parmi bino to sala ba famille elongo banana biso na banana bino to sangana ba kombo soko kelani ba musuba ka songo musuba za bandunu ba ka songo musuba za na ba Congo ba ka songo musuba za na Kasai. Et attention bande koboke ba parce que trahison na ba kombo c'est vous autres. Mais to ko lo wa ke to lâcher bino te mais to continuer ko forcer, comment est-ce que nous pouvons encore vous récupérer? Voilà, pour permettre à moi 5 minutes où on a développé le corps comme ça et attirer l'attention. Il y a beaucoup parmi les Kassaïens où ils vont comprendre les dangers où ils ont guetté Bangote dans les jours à venir. Alors, dans les Katanga, aujourd'hui, on acquise. Dans les Katanga, on acquise qui? Les Kassaïens. Dans les Katanga, on acquise les Kassaïens. Les Kassaïens, Basalenini, na Katanga, c'était déjà en 1992, 1992, Boyokaki Kyungu, Oyo Tshisekedi, de son vivant, a pardonné qui aime Kyungu Alvaki, Ikobi Lulu, allez assassin, Bobo Mabango, Banzaki, Kasayen Nyonso, Nakatia, Nakatia Katanga, Benganaki Bango, Nakatia Katanga. Pour nini, les comportements. Olanda, to
yoka bino soni te poso ke bino soni et que ça n'a pas fait auto quoi kana kata liburu mingi bazo comprendre te pourquoi nous insistons dans cette histoire. Aujourd'hui aussi dans les katanga to bana na katanga na se toza ko mata retenez boyeba onini eza ko yela bino. Alors bolanda video ko bandugu wapenzi, nasimama sisi watoto ya Katanga ya kujulisha wakubwa ya nchi kufatana na ma-insecurity kunafanyika mwetu mu Katanga. Tunaona sorry que c'est pas là criminalité inapita sana. Kabila moya ndio iko nikiria Akatange. Na ile kabila ni wanani, ni Bakasanye. Mwewa baba yetu, wa gouverneur, wa ministre wa intérieur, à tous les responsables de la province du Haut-Katanga. Est-ce que hii mabetizi yote Bakasanye kwa nikiria Bakatange muione? Mko niviona vyote. Bakatange wanakufa sana. Apiaona sema wanaingilia Kasanye huko mpaka Bakatange. Sasa shikushie Bakatange tutashimama. Itafikia wapi? Shewa Bakatange tukalaki uwelewele. Shewa Bakatange tunekalaka kimya, meshuku ya reaction ni shuku moja. Jo tunasema un homme en vertu en bode. Mwewe baba yetu wa notable Katange, tous les dirigeants de la province du Haut-Katanga, muite aba bantu washaurie kama ni kurudia kwao warudie. Juu usikue mambo ya kushinjia na mambo yenyewe. Juu usikashimama shewa jeni Katange. Hatuta chakula sema huu ni nani, shewa taua. Pake vile murifa kukasumbalesa, banarabisha mabintu yetu, atukone reaction hata moya ya notable Katange, atukone ule waribamba, atukone ule waripika risashi, kama alikuwa ni shewa Katange, kama muripika masashi, kama muriu. Voilà, je pense que en bref, Toropé Sabino résumé, il y a parce que beaucoup de gens peuvent avoir qu'à soirée metolandi vidéo au anatina suka tomoni que Bakatange batomboki balobi que il faut batomboka contre Bakasayen. Voilà, et le kalboso de teni Bakasayen bak nakata katanga nakalisi ozali 10e 12e vidéo otoza koyoka ke Bakatange baza ko se mobiliser pour ba contre-attaquer Bakasayen encore pour une énième fois. Donc pour la deuxième fois nakalisi oyo kozala encore grave. Baza ko se préparer pour bitumba ezalaki nakata kasumbalesa Bakasayen na Bakatange ezalaki mabemi koleleke quelques heures bakufaki. Mais biloko wana tout est un grand danger qui nous guette. Alors tomoni ke balobi Bakasayen bazo semer l'insécurité na kati ya Katanga. Ozomona garçon wana ana kandatina suko bomoni wana kalobi non toko tomboka, il faut to bomba bato, il faut to bomba Bakasayen tout ce qui sabango parce que bazana comportement moko mabe bolanda. Alors na Kinshasa nous avons vécu cela même à l'époque de Mobutu, on parlait bomba muluba tika nyoka toyoka kiango Mobutu alobi bato wana bato wana te bino. Attention bolanda. Bandundu, Équateur, tous les provinces, tout, bazali, on a mal vu pour que Olowake, Ozali Kasayen, mal vu na Katia, Bandundu, Congo central, le nom va accuser Kasayen de semer de désordre, de semer de tribalisme, Oyo ba comportement na bango ezabiente. Bandeko, toluka to so kabela mana kata famille. Faut bien ça tout comme ça toi ba ndenge nini toko sala fallait tout ça même na investigateur mais tout ça temps mingité vous maintenant le belabino lombango. Alors toke na Kivu bazo ko accuser les Kasayen de semer de séparatistes. Ce sont des séparatistes Bakasayen baye na kati mboka batem susu ba nemba saraka bango na bango na kati ya Kivu nyoso na kati ya kota Kivu, même dans les Hauts-Zaïre c'est le même cas. Acquis, les Kasayen. Bolanda. Alors, dans la diaspora, ce qui, il est arrivé, Tshisekedi est arrivé, Bâtiment soit arrivé qui non, doit soutenir Tshisekedi. À la fin des comptes, on a tous été déçus. Même Bisson Nazagi frappé, ne loko basale comme congrès na kati ya Bruxelles, on a montré que j'étais avec des Kasayen, mais ils m'ont trahi. Des Kasayen, on va prochain qui ont joué et ça qui pose un terrain à Bango, et voilà, tu as à la fin des comptes, Ngamoko Nazaki décide, le comportement, Batokola, Damien, Badona,
Oh, bah, on ne soit pas là quand on va causer kingai, bah, trompaki, vigilance na biso, et voilà, tout le monde qui souka, yamasoro. Est-ce que faut-il continuer à vivre rester là? Na kolbe la bino que non. Ceux qui besoin de reconnaître mes rêves na bino, là, on va réparer cette histoire. Mais ceux qui besoin de reconnaître que nous les Kassayens, on va pas se laisser faire. Attention, beaucoup de là-bas, grand perdant. Attention, attention, j'attire l'attention à tout le monde. J'ai des amis qui sont Kassayens, mais je vous dis la vérité que ce qui se passe là, et c'est grand pour les Kassayens. Alors, voilà, c'est bien que déjà que chacun de vous se prépare pour dire que oui, totel mais là, bateau nyoso, bazana ba comportement bien pour la katia société, na biso to continuer société na ndenge bien. Voilà, on est là qui conseil na tangere bino ba passage tout, bon moni na mokili mobimba, batutu, et les Kassayens, et les baluba, ne pensez pas que bato bête na bino maboko. Ba bête na maboko te bato kumisa bino te poete, balba ke ngungi, oya kansaki ke ah mutu anzo bete na maboko po asala makela bien ase retrouva ki na kati ya maboko ya mutu wana azaki écrasé eteya moko na bino. Voilà, c'est parti. Voilà notre actualité d'aujourd'hui. Les ministres des Transports et l'hôtel de ville Oyo ya Kinshasa babimisi dossier ya GoPass. Les dossiers de GoPass badobeli yango lelo babandi ke GoPass wana ebimisi mbongo ebele mais mbongo wana basaleli yango 65 réalisations. Dans l'entretemps, tout le monde réalisation basali, automoni parking na salle aérogare. Vraiment, na niveau na mopanzi pena ba komi aéroport international na Njili, aérogare wana est très sale. Donc l'aéroport nanini est très sale. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu vois qu'une époque, il y a Kimbuta na famille Kabila, c'est na kati loko na ba GoPass ba banda kiango. Ba leba mbongo ebele na ministre des Transports, mbongo wana kenda na ba banque en Afrique du Sud. To loba yango belle mission ya kala. Et cette histoire là, bande ko ba kanti ba tunso ba bossa biso de bossa na moteke. Kabila aza complice na kati. Mais lelo na moni le ministre o ayesiko ya zwikaka o ya kala mbongo azwa kala to luyo kangote et baso de parler de 2014 en 2019 5 ans o ebimisi 3 105,585 dollars. Nyoso wana banobi te mbongo na bimi to réaliser oyo musala aérogare nzokate eza mafia. Et alors c'est vous toujours qui ngana sa non ça toujours na dénoncer le peuple mouton. Le peuple mouton ba tout ti bazo sakana na biso et voilà aujourd'hui bazo parler que mbongo wana est servi par ça la salle aérogare wana vraiment faut le dire comme ça salle aérogare ozo humilier ba congolais na dina Congo ya Congo mais botala aérogare wana eza vraiment très sale ba bukango tout même parking wana eza sale. Oubliez ça, mes chers amis, surtout ministre et ya transport. Vraiment, ça fait la honte quand vous parlez de millions. Des millions comme ça. Et à une époque, on a trouvé 135 millions. 135 millions, oyo, qui mbuta alia na, oyo, na famille Kabila. Et la justice aux awap. Bah, justice, bah, juge, il faut bien interpeller. Kimbuta, oya, yiba mbongo, wana, akenda na asa lelo na paix. Bah, dossier mais mes chers amis, j'interpelle la justice congolaise, pardon, d'interpeller Kimbuta. Kimbuta doit justifier cet argent-là de GoPass. Kimbuta, on te rappelle, là, poursuivre yo partout, tu stoppes ça comme un rendez-vous. Poursuivre yo partout, sauf que dans l'Alaska c'est bon. Mais si nous sommes bon, même dans l'Alaska, tu peux récupérer Kimbuta. Oh, je suis bon autour yiba. Quand tu bosses, tu Kimbuta. Même bana na yo, bako samba un jour. Merci. Voilà, Bandeko Bana Sommet Kolo Congo, je vous ai promis, une fois na prometa bino na lobi, Bandeko, na kolobe la bino, Hirondelle, oyo, azakolia, batu, epaeya, na kata présidence. Hirondelle wana, azali na vitesse extra. Hirondelle yango nani. Nalingaki na loba nebisa bino perdo no na kolobate bandeka lui kolobate tikana bango komba zaki basoba ba kufa nango. N'époque wana nebeke to contacte déjà so yaka 2 morts.
2 morts na lobi na kolobi dako sabino irondel wana na ko sabino lelo irondel oza ko bomma na kati ya présidence ya Congo irondel oya silisi batu balobake ke oyebi batuti baza batute irondel wana kombo na inani kombo na ye Denise Nyankero irondel oyo Félix Tshilombo azwa atia na kata famille na ye voilà irondel oyo asilisi bato nyonso boza komona baza kokufa batiala mwana ça c'est parte ne patala mwana irondel ya munene oyo mema auto koboma na noko na tata leki na ye na nani c'est Nyankero même maman na ye a des problèmes à cause de Nyankero aza irondel ou azo travailler avec Kigali. Elle travaillait avec Vital Kamerhe. Donc, bazo travailler na Boutou, complot biloko tout, azo ko éliminer tout ce monde-là. C'est Denise Nyankero. Le nom est cité aujourd'hui. Voilà, Denise Nyankero en complicité avec François Beya. Je vous le confirme. Bazana kati bango batu, bazo sala safas oyo makambu ezako salama batu azako lela. Tolingaki tokoma na top 20. Et alors, voilà, baleli, bapesaki confiance à Irondel, azo silisa bango. Donc, c'est-à-dire que Félix ne cherche pas loin. C'est ta femme qui élimine tous ces gens-là tout autour de toi. Voilà, déjà, bandeko ebele babimisi ba secret et c'est comme ça. Et alors, bandeko balobi nini? Bandeko balobi toyoki bandeko musu balobi non, Tshilombo azako boma batu wana parce que akene kozwa kisi moko ya munene na kati ya Brazzaville kisi wana na kene kozwa kati ya Brazza yango de mutu eza koboma bato parce que ba pesa ke kisi yango mamango alobi na audio alobi kisi ya kene kozwa na kati ya Brazzaville ezali kisi ya mabeba kosa kiye kisi wana ba pesi esili sakabatu. Alors il fallait pas avoir kisi wana na kati ya ba loge na bango kisi musu ezali oyo bachaka na kanti batu so bayoki audio wana bachaka baninga bazwaka bakisi wana nga batuti bazana ngo babomaka bitumbeko sila te na kati ya est ya Congo bitumba il faut continuer. Voilà yende Félix akenoza kisi mabe na Brazzaville o sasunge so akenako pesa ye et voilà kisi wana ya one mutu eza ko boma batu ya Félix Tshilombo faux na yebisi bino eza ya ngote parce que à l'époque avant bon sanga ba généraux ebele ba beneko kufa na poison batuti ebele ba kufa Hippolyte Kabila aboma ba généraux ebele. Alors kobanda abako boma batu wana astopaki te azo continuer baton ba kufaka. Alors lelo ba comme si coronavirus ndeza ko boma eza coronavirus te eza kisa Tshilombo te pona nini batie nana eko bimisa mutu wana o azo koloba ke ezali Tshilombo mutu azali aji acha batu ne po aboma nzoka te audio wana ezali avec la complicité ya Kabila alingi ba de douanier ye baloba Kabila batu te Félix ye mo mudazo lia batu na ye nzoka te c'est faux. Les tuti bango batu bazana kati baza ko silisa batu wana batuti avec Irondel wana na François Beya wana azana kati na complot wana. Donc ça veut dire que ce n'est pas ba fétiche oyo Félix Tshilombo keneko signé ba pacte na Satan ezawana te ezali faux. Donc ce sont des tuti oyo bazali ko silisa batu wana. Et voilà bande kona kanisi alerte mo pesa makina Miche Mulumba oyo alobi ke oui na kati ya présidence tozali biso tout empoisonné na kanti boyoka ki audio yango. Voilà ezali confirmé que ya solo na kata présidence bazali ya kosila poison wana ekoti makasi na kata présidence. Alors bako suka nango wapi to ebite esika nini bako suka nango na kati ya présidence. Voilà bandeko Irondel na tango zana npembe na ye wana je vous assure que eko suka lelo te parce que Irondel azo sala musala na ye poete a exterminer bango ba welela ki mbangu ke eza tour na biso tour na bango. Voilà tour na bango ekoki yangwana Irondel pe azo sala musala na ye comme il faut. Bandeko tokei na kata Kinshasa les antennes de 5G moko et to so ko annoncer na bananji to lobela ki bango
tokei lelo na wapi na bana ya avenue Tamufu numéro 24. Avenue Tamufu numéro 24 na kati ya sans fil. Voilà, l'antenne est là. L'antenne est là na kati ya Tamufu numéro 24. Antenne eza wana boza komona yango ezali antenne oyo ya nani ya omoni na suka wana toteli bino yango na suka bomona ezali ba antenne oyo ya 5G. 5G s'est installé na kati ya Masina. Voilà antenne bozo mona wana ezali na parcelle wana na kati ya Tamufu. Na kati ya Tamufu moni eza na kati ya lupangu ya mutu wana. Mutu wana bapesi ye mbongo na numéro 24 avenue Tamufu na kati ya Masina sans fil. Antenne wana eza wana bana njili bana Masina bokene ko kitsa antenne wana na lupangu ya mutu wana botumba yango parce que bantenne wana déjà na kati ya poto awa na kotengela bino plusieurs pays o même eza na kati ya poto awa bantenne wana eza soute bazo buka yango ba image eza wana me ba image eza te plusieurs antennes ya 5G incendiées par des jeunes conscients. Ba jeunes o baza conscients dans les pays où il a développé en France, na ni ebanaki na Angleterre, na Grande-Bretagne, batumbaki na Isère, batumbaki na Toulouse, batumbaki na Nigeria, batumbaki na Afrique du Sud, batumbaki yango, bazo tumba wana ba mboka ebele. Alors, beaucoup de pays bazo se mobiliser pour dire non na théorie du complot, toujours ko benga bantenne ya 5G. Alors, bino, ceux qui bande ko na biso, bana Kinshasa, botelemi bofungoli misu telikamo likolo ba ya bantenne ya 5G wana, bakole la bino massivement. Bantenne wana mukolo bako lancer yango bande ko mingi bakaka na kati surtout bato wana lupangu wana. Lokoso ya mbongo. Les gars oyo lupangu wana Tamufu numéro 24 eza lokoso ya mbongo mutise pa promettre ye ba pesi mbongo. Ma yebite ke atie cercueil atie poison na kati ya ndaku na ye. Papa oyo azali na avenue Tamufu numéro 24. Papa senga ba jeune fongola bango porte ba buka antenne wana. Oso zwa ki mbongo wana yo c'est bon ba buka yango sinote na yo na bana na yo. Surtout bino de bozana rayon wana ya ben fra ba rayon X ya antenne wana ekozala ba rayonnement nango ekozala bino mobulu mingi poete mikoleza ko ya ekozala mabe pona bino bandeko boyoki adresse to pesi bino avenue Tamufu numéro 24 na Masina sans fil. Voilà, vous êtes informés bino nyoso boyoki adresse wana. Alors tokei na kati ya wapi tokei na kati ya Kivu na kati ya Kivu oyo la société Nteke Fungurume Mining kuna bazali na mikakatono nzoka te ba chinois oyo bazana société wana bakene o bazana kati ya Lualaba na kati na Lualaba pardon oyo ezaki na nini te na kati ya Lualaba ba chinois bakenda ba sala tuke ba sécuriser ba isola batuna bango nyoso basala kana kati ya société de peur que bandeko na biso l'armée nationale du peuple du Congo bakotela bango na kati donc bato babimaka te bato baza wana na kati e bandeko baleli bandeko baza kuna na kati banobi ba chinois bazo maltraiter bango ba chinois bazo maltraiter bango na kati même ya concession na kati ya site minier wana bazo ko maltraiter ba congolais o bazo travailler kuna et ba congolais la plupart entre ouvriers baza kuna ba tomboki pa lobi non toko continuer boiter encore ba esclave ya ba chinois et ba salaki révolte munene ezali koleka kuna po na moment oyo pona ke colère et mateli ba ouvrier nyoso kuna. Alors tokei wapi tokei na kati ya Nord Kivu. Tokei na Nord Kivu pour votre information Kabila s'organise. Kabila zali ko s'organiser na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Ituri côté Ituri et vers la frontière oyo ya Uganda. Nzokate Kabila a azwa engagea un gars mwasi na ye azana kati ya Angleterre ye mobali ati de ko moto pesa ba comme parce qu'il y a encore des services et autres travaillent pour notre dossier wana. Alors Kabila azwa siko muto a pese mbongo ebele. Alors cet homme qui est là aujourd'hui vers la frontière
Ouganda na Rwanda. C'est gare qui est là avec beaucoup de pognon pour aller recruter les rebelles. Les rebelles, bah, mercenaires, na kacha Ouganda, na Rwanda, et même à côté na Congo. Qu'est-ce qu'il fait, ces gars-là? À recruter, à jouer 8 personnes qui travaillent avec eux. 8 collaborateurs, Oyo, Azara Bango, na kati à côté à Nord Kivu, Azo travailler na Bango, banani wana chargé, ya la sélection, ya ba groupe, ya ba groupe ba rebelle. Azali, o besoin koyoka ba faux ADF, o besoin ko bomakuna, et ba msu ba bimi na Congo ya Codeco. Donc Codeco, ya l'armée nationale du peuple Congo. Bazali, Kabila a eu bango sous bossa la peka Codeco, beaucoup de confusion na kati ya Nord Kivu. Donc c'est à dire que les amis qui sont na kati ya Bitumba kuna na kati ya Nord Kivu, donc faut plus en parler de Codeco. Laissez Codeco et pas ya Hippolyte Kabila. Donc maintenant ba bobo ya makama Codeco parce que Codeco mususu oyo Hippolyte Sali na batu na ye o wana bande ko boluka boy ba mutu wana azali wapi o aza ko recruter batu avec la complicité ya HR. Donc o commissariat des réfugiés au ezali kati ya Uganda baza ko aider na ndenge astra ba recrutement ya ba jeune o baza na kati ya ba camp ba réfugiés akota bango o bomonaki bake ko tia bango na kati ya Kalemi na kati ya Tanganyika o monaki Zoé akena ko yamba bango azofuna asala bango formation nzoka ces jeunes là ba utaki na recrutement ya ces messieurs là avec ces 8 complices oyo azana bango ensemble. Et voilà, ces terroristes babout ko boma 11 personnes civiles déjà hier babomi 11 personnes na kati ya Nord Kivu. Alors Minembwe, Tokei na kata Minembwe pour votre information, na kata Minembwe qu'est-ce qui se passe na kata Minembwe Fiji. Alors depuis le 23 ça fait 2 jours, affrontement ezali makasi entre la FARDC oyo Félix Tshilombo atindaki na kati ya Frankuna bakeni ko bunda. Félix Tshilombo atindaki ba FARDC Olanda attentivement atindaki ba FARDC bakeni ko bunda na kati ya front. FARDC wana ezalaki sous commandement ya nani ya batuti. Donc alobi ke bas ba utiliser bango comme chair à canon. Na t'expliquer bino na émission elekaki mbaleleki. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Et là qu'on est de sali confusion ni de salami que sikoyo la FARDC en confrontation avec Ngomino. Affrontement entre FARDC oya Tshilombo oya kende ko aider bango ke ba sala ba même opération ba bunda na bandeko na biso l'armée nationale du peuple Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko bolanda. Ba like na bino linga kango mingi, vous êtes très nombreux là, abonnez-vous, cliquez seulement s'abonner, c'est gratuit. Et ça mutako 51 francs. D'ailleurs, vous ferez un bon choix de s'abonner sur notre chaîne parce que c'est la seule et l'unique chaîne qui vous donne de vraies informations. C'est la seule et l'unique chaîne. Les autres là, n'avons pas critiqué, mais il faut dire la vérité. C'est ça la vérité. Donc, je vous demande aussi de temps en temps de mettre votre like. Ça me fait vraiment très plaisir. Que na mona ba like na bino po tout ça musala po été moko na bino azwa vraie information. Voilà qu'est-ce qui s'est passé entre les Ngomino et la FARDC oyo ya Tshilombo atindaki na kati ya Kivu na Nord Kivu. Et comment ki bango na kati ya Nord Kivu et c'est malheur que batindi ba soldats ration ezate. Ba soldats ba baniko kufanzala. Oyo ya kati ya batsoda ya FARDC. Bakomi kuna biloko kolia ezomona na te. Alors soda moko telemaki alobi no nzaleleki amoni masangu na kati ya bilanga. Bilanga wana ezalaki ya oyo bobenga bango batuti o babenga bango babanyamurenge. Milanga wana ezalaki ya tuti banyamurenge. Yakei akele kobuka masango wana kei abuki masango mututi tuti ayoki nana zobuka kona bilanga bemisi munduki yo nana tini yo nana buka amoni na teni oh no ngala zali soldat FARDC non oko buka bilanga na ngai te oko toucher bilanga na ngai te krakra a charger pa masasi abeti soldat congolais oya FARDC ya Félix Tshilombo masasi na makolo mibale ebukani. Alors soldat akwei soldat gangi
bande kone bazalaki tout près ba soldat ya FARDC ba tuti wana dirigé par Chilombo baye nini albi non muto na bine ko yiba masango mais albi c'est quoi cette histoire ata yiba sango ko boma ye boy muto aye koto en plus to ye poto to protéger bino to défendre bino regarde ce que tu as fait allez ba tuti wana ba congolais wana ko ya FARDC ba bandi bitumba na ba ngomino bitumba e bandi na ba ngomino bitumba wana ça fait maintenant 2 jours bazali ko bomana ya ko sakarate. Et de l'autre côté, pour votre information, alors que ce que kuna ezali konginda na kata secteur oyo ba groupement ya Basimoniaka Sud, secteur ya Luyenge na kata Fizi, ba population ba kimi vraiment ezali ya koyinda na kati kuna plusieurs villages ezali touchés na kati wana ba village ezali touchés ezali ya Katenge, Kitavi, Ilundi na Runundi, pardon. Voilà, ils allaient toucher des jours yangoyo ya affrontement, ils allaient wana kacha au plateau entre l'Engomino aujourd'hui sous direction ya Mutoto Botobe au Botobe Sultani Makenga. Yene mutu azale ko diriger l'opération kuna na kati kuna avec complicité ya gouvernement ya Congo. Alors bakede kuna pona ko baluka ba bunda na bande kona biso et voilà confusion et côté libango confusion totale bango na bango ko beta masasi bango beta masasi bande kona biso tukomi ko tala bango na bango ba komi ko bunda eye mabe donc to ko bagaka ke matondo tata nzambe ya mpungu Mungu baba Mungu bilele nzambe ya mpungu tulendo nzapoto bela ka tuna moi na kanisi to senga ki bango ke confusé ko kote na bango bako beta masasi voilà nzamba lobike bomoni balo sambo na bino ezo comme panangai nazo sale na bino obo senga ki confusé kote na bango baza ko beta masasi baza ko bomwana en ce moment avantage na ngomino parce que ngomino achaki akina ba mas biloko bususu oyo FARDC Chilombo azaki na ngote donc ba bomi ba FARDC bandeko oyo bazali na kati ya Kinshasa botine bandeko na bino ko to pekisa ki bino boyoka teke bandeko bakende te bandeko na bino mingi babomi bango na bangomino parce que tout ce bango ke bokende te na kanisi boyoka ki avi auto larga ki tolbeke attention ko kende te ko cha mundu ki teke okene bundisa bandeko na yo ceux qui ont meki okozonga te bomoni confusion côté tobisaki bango ke soki omeki koke kuna omo okei obwaki minduki olobi bandeko na ngai na ye ndasangana na bino longo tobundisa bato yo kolanda makambo ya Chilombo te Chilombo c'est un vendu dans la tête il y a rien tête ezali vide tonneau vide comme on dit. Alors voilà ce qui se passe là-bas tout sengi ya solo matondo ba prière na bino bakisamake ya solo confusion oyo nzambe ya mpungu akoti bango na kati ya Fizi kuna baza ko betana e bandeko na biso balobi papa sayela matondo na bino nyosro samo na bino biso kutwa to simbi bango nanu te bokinga biso to simbi bango nanu te voilà réponse yango wana to simbi bango nanu te me bango na bango baza ko silana boko yoka wana ezali obebisinga ke boko yoka sango bipai biso nani wana l'armée nationale du peuple Congo retenez cela. Voilà Sengomino aujourd'hui nakati ya kuna nakati ya mboka wana kuna basangani na ngomino avec le Tungino et d'autres groupes venant de l'Ouganda bazali ko sasa FARDC batuti autopexé ki bango ke na lepa bobunda pona défendre Congo mais bango bayoka kité voilà bakendaki ke bakendo ko bunda poete ba bunda contre bande kona bango bana somme ko Congo voilà et balokeli bango batuti bazali ko boma bango ya on tobisaki bino ke bako utiliser bango comme chair à canon voilà nenge bebel bango kuna bazako sasa bango mabe. Alors, bande konabiso l'armée nationale, je pense qu'il est temps pour vous. Voilà Mama Congo na kanisi azawana pembeni Mama Congo koko belema pote
obisa biso nini oyeli biso na mokolo na lelo. Donc bandeko na biso ya solo ke avec regret ya sabino ke ba tension nyonso ozali komona na ba front nyonso ezali théorie du complot oyo ezali kosala ke bitumba na sud bitumba na nord na côté ya Soudan na côté ya Centrafrique na côté ya Kivu partout na côté à sud. Donc c'est à dire que Félix Tshilombo est au courant de tout et Vital Kamerhe a signé ces histoires-là que oui, nous sommes là, il faut balkaniser le Congo. A signé Tiango et voilà, Yango Bazali ko vana nienzo kate Tshilombo azali nde mobomo. Alors na kanti papa ma follow lelo bo excuser ye azana moi problème moko ya téléphone na ye. Papa ma follow s'excuser a sengi bolimbisi mingi lelo boko yoka ete. Alors mama Congo nini oyeli biso na mokolo na lelo. Losako papa sayala losako papa makolo tuka uzali na mungaoyo losako na bandeko nyonso oyo babeleni kolanda biso na pokwa na basango tomeme bino na pokwa lelo tokobanda lobi na avant na kata papa na émission tosala na flash tosalaki lobi ya bato bazokufa na présidence avant papa kata na kotaki lisusu mpona koloba ke mutu mosusu akufi na kombo ya Fabien Kadima. Alors tomonaki après après une heure message moko ekomaki koleka balobi ke Kadima wana soki Fabien Kadima aza malamu aza en bonne santé. Alors biso nyonso tosekaki tolobaki soki aza vraiment en bonne santé asalela biso message moko ya audio to ya vidéo oyo ezolakisa vraiment que aza bel et bien vivant. Mais par contre à la place que kozwa tweet moko ya ndeko moko aye koloba azalaka na UDPS et puis azalaka vraiment motu ya communication équipe ya communication ya kuna kaka aye koloba que bakadima bafabien kadima bazalaka mibale moko azalaka avocat ye nde motu atie tweet wana ke aza vivant et puis fabien kadima mosusu oyo azalaka na présidence ye nde motu akufi. Bandeko na ngai vraiment bato wana boyebaka ke bazalaka capable de tout. Soki message moko eye soki message moko ebimi bayaka toujours na façon moko ya koya kodisculpe makambo wana neti baannule yango ke ebimaka eza faux. Mais ye moko ndeko wana tellement que mabe eleki mingi parce que ye azomona mpasi ndenge bandeko bazokufa bakufi tellement ebele ye alobi non tokobomba lisusu te tozongisa Tshilombo asala quelque chose mpona nini tosala te nga sikoyo nazobimisa yango vérité mutu wana oyo azalaka na présidence na nkombo ya Fabien Kadima akufaki lobi mutu oyo aza vivant eza Fabien Kadima oyo azalaka mpe avocat kaka ya bango. Donc voilà un peu. Et puis lelo lisusu na IDPS moto mosusu akufaki aza député ya IDPS akufaki mpe lelo. Donc bakoma na bango kaka bato oyo balelaka tour na bango faut le comprendre. Tour na bango ya kolia mbongo ya Congo, tour na bango mpe ya kokunda bibembeo. Donc eza bongo oui effectivement eza vie donc ezalaka nango ndenge wana kombo na ye ezali nakomaki yango wapi akufaki na Kinshasa. c'est bon ma Congo toleka pesa information mosusu wana akoyoka na sama bele moyeba so pesa komone kozala pe tina ya importance te. Voilà, merci. Et puis tokei na dossier d'abord tobanda na dossier oyo ya Assemblée nationale oyo elelaki lelo. Tomonaki lelo na Assemblée nationale basanganaki
mpona kokata makambo oyo ya Jean-Marc Kabund soki bakodeside nini mpona Jean-Marc Kabund. Entre temps tomonaki na ntongo deja Janine Mabunda akutanaki na Tshilombo asololaki. Janine Mabunda ayebisi Tshilombo alobi omoni likambo eza wana Jean-Marc Kabund biso tolingi lisusu te na parlement kuna parce aza motu moko aza imprévisible, aza zoba, aza mayele te, et puis aza trop na esprit ya ba militant. Et puis ezosala toujours esalaka ke coalition ezokota toujours mobulu po toyebi te ndenge nini azali. Donc aza trop imprévisible. Donc sikoyo il faut place wana tolongola ye parce que ye Tshilombo babandaki kosenga non botika Jean-Marc bona bango babino mosusu tokoki so kotika ye te na place wana ezosala propre te, et puis aza zoba, et puis aza na l'esprit moko ya bamilitant. Alors il faut pesa place wana eza kaka ya bino, mais il faut changer mutu mosusu opesa biso mutu mosusu. Alors mutu oyo Tshilombo aproposaki bango ezali Masamba, Rémi Masamba. Toyebi ye mpe azalaka député depuis kala azalaka député série moko boye ya IDPS. Série moko mpe abandaki ye nde moto andaki kosala relais entre Kingakati na Limete. Donc bamoni ye babi bon toyebi déjà ye, donc topesa là c'est bon. Et puis Tshilombo ndenge asalaka kaka makambo nde na kobadama devant Mabunda alobi que c'est bon, mais epai ya bato na ye alobi na ye makambo mosusu. Alors ntango mpe bakomi lelo na session, babandi session, d'abord balevaki makambo ezalaki contre député Jean-Jacques Mamba, balevaki yango baboyi yango balobi bon toélimine baprofite oyo nyonso ezalaki likolo ya Jean-Jacques Mamba. Alors ntango ekomi na aire ya vote bavote bien, et puis bato ya IDPS déjà babandaki kotinda batweet balobi kaka soki bamaintenir kaka pétition wana contre Jean-Marc Kabund bango bakosala mokulu na kati ya parlement wana ana bakobuka biloko nyonso takotiela biso na kati ya parlement na soni. Ntango kaka babandi koluka kovote ale bango bato ya IDPS baye wana babandi kotia bitumba babandi kobundisa bato na façon moko ya kosakana te. Donc soni tellement esali bango na niveau wana ke bato ya bamboka mosusu bazotala bazomona ndenge na parlement basoi-disant bahonorable bazobunda bazobeta na eza makofi bakati interruption. Donc makambo esukaki wana, mais vraiment wana nyonso eza Kabund. La majorité ya badepute wana Kabund akendaka kozwa bango na fin fond kuna ya Kasai. Donc azwi bango abandi komema bango akosaka ke bazalaka bato ya IDPS depuis kala, mais ezalaki bato na ye ayaki mpona baya wana bazala soutien na ye na kati ya parlement wana. Donc toyebi te sikoyo soki bakozala na bapoursuite to makambo yango ekokende ndenge nini, mais tokozongela bino mpona kopesa bino plus ample information. Et puis tomonaki lisusu lelo angai procès ya Kamere. Procès wana donc eza distraction moko ya kosakana te. Tomoni nani tato oyo ya Libanais lelo akomi seni, donc akomi na position moko, donc na biloko naliaki lobi soko otuni ngai nakoyeba te. Donc azo répondre kaka soki azoloba français kaka soki amoni makambo yango ezo arranger, soki ezo arranger te ekomi je ne comprends pas. Donc ezalaki mpenza neti tozotala maboke moko boye eza soni makambo ya mboka
ekomisa bato na niveau wana tokoma koseka lokola tozotala maboke. Et le plus pire encore, ntango kamera ye na bar papa ezalaki pasi, donc ozomona mpenza ke dossier ya kamera baefase makambo nyonso, dossier ekomi vide. On dirait eloko eza lisusu te na dossier ya kamera. Et puis kamera bayaki komona ke bazo avance te, bazo tourner tout autour du pot. Juge wana tellement azalaki un peu pointilleux a décidé que Amida il faut aya kosamba. Kamera wana asiliki alobi soki kaka bobengisi mwasi na ngai, je veux mettre le feu. Yango sikoyo biso tokotuna le feu yango akomettre wapi? Na Kinshasa na présidence ou bien kuna na est, parce que kuna na est bandeko mikolo oyo makambo eza malamu te, vraiment makambo eza malamu te. Alors biso tozocomprendre te tolingi nano kamera ya koeklere biso feu wana akopelisa ngo wana. Donc yakanisi bapelisi yango ya bakino mpe batiki kaka boye ya moni bakino bao bayuma na bango baomona biso toa bayuma na bango, toa bayuma na bango te, toa bayuma na bango te. Batuna barwandais oyo bakotaka na 1997 batuna ndenge balataka bapine bango bamona biso toa bayuma te. Ngonga ezali kaka ngonga ekobeta touta tokotelema balinga te tokolatisa bango bapneu. Donc mboka wana eza na biso vraiment nazosenga kaka tokota vraiment na ba distraction wana te ya kopanzaka ba message makambo ezoleka na kuna na tribunal, parce que eza nango ba distraction. Makambo ya vrai oyo ya vrai ya réalité ya mboka eza te kuna. Makambo elekana na este kuna, makambo oyo ezolekana na Équateur mikolo oyo, makambo oyo ezolekana kuna na nini Tanganyika, Katanga, et puis kuna na Lubumbashi. Donc makambo nde oyo ya ba vrai ya mboka na biso, il faut to s'intéresser na yango yango wana. Mais bayeba eloko moko ya tokokotaka liso na badistraction te. Bamoni ke batieli biso makambo mokula tosundoli yango, batieli biso makambo oyo ya ba ADN tosundoli yango, mikolo oyo mpe bameki mpe na moni na likambo ya kamera bato nyonso bakomi kolobaka eza nango distraction, tozonga nde na este. Donc tokotala bango sikoyo bakokosela bakoya lisusu na nini mpona baluka kobemba biso. Donc merci bandeko ingeza na bino nyonso, courage. Papa Mafolo losako ya mingi bisika ozali, toyebi ke lobi okozala na biso, mercredi okozala na biso. Merci na bandeko, merci papa. Voilà matondo mingi mawa Kongo ya solete bandeko oya biso bayebi makambo eza koleka na mabele kolo Kongo. Merci na bino pona moni vraiment bata mayele bazali mingi na chaîne na biso ya solo na senga bino losako poete na moni pena keno tika makambo wana, tika makambo ko mona bate bele balingi balanda procès wana bandeko to assurer bino ke procès wana c'est des distractions. Ne suivez pas cette histoire là ba créer parce que il y a des choses qui se passent dans le Congo, 9 fonds ya Congo, ba front wana nyoso, makambo le ka grave et ba côté bino ba distraction o makambo ya Vital Kamerhe. Bo boycotté ango, bo landa ango te bo tala ango te bo commenter ango te. Ba comprendre qu'ils ont compris. Voilà, ils allaient Miss Clara merci, théâtre de chez eux. De chez nous te mais de chez eux. Parce que les théâtre na bango biso tozana besoin nango te poete Congo na biso lobby tozana besoin ya ba jara ba théâtre wana bazo sala lelo te. Mais na lukela ki bino reportage moko bandeko bolanda ngona kanisi ekoko te moko na kati na biso ya koyeba ke makambo ebele to lobaka na kati mokili toyebaka ngo te eutaka wapi comment eloba maka pona nini bolanda. Zela bandeko volume simoke volume kiti na semingi tikato mata volume nango po ete bandeko nyonso bayoka oyo et oyo c'est une chinois derbo ko mone bino moko ke
azali chinoise moto azali kupesa message wana sorry so songo ke wapi bolimbisi nazana besoin vraiment ke boyoka pona bande ke bele ba yebaka te oyo ezaka na mokili bakanisa ke eyaka nango par hasard ke makambo sirama na mokili nzoka te ezalaka planifié pona kolakisa bino ke ya solo bato bakreaka biloko na mokili baplanifike yango ke tozala kondele bazoba toyokaka te me son nango eke wapi bandeko bolimbisi na kanisi voilà son tozwi son na yango la sorry bandeko ebele bolanda pote batama ngongi bazalaka ebele. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme, c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a donc jamais eu de religion traditionnelle théiste en Chine. Non, pas vraiment organisée. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a eu le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion. Mais elle a évolué des moralités, le confucianisme, le taoïsme, etc. Voilà, des moralités. Bandeko tango toyesa totiela ngwa biloko yo esenga ke moko na bino ayebaka pone totiela ka bino ezali ke po toyeba mokili tambola ndenge nini mokili banda ndenge nini christianisme ayela biso yango pona nini voilà la kanti waranga mona lobi yango te me muta lobi yango ezali chinoise oyo amoniki ya solo ezali pasi toko mona ke makambo voilà. Sabino oyo wapi ezali kat na bongo na ngai oyo nazali koyebisa bino ezali lisolo eute kosama awa na kati ya Angleterre esika wapi na collège moko ezali awa mikolo nyonso bazali kosala système ya ba workshop na posto oyo ekoya tokosala boye na posto ekoya tokosala boye alors que tango bayeba pesi mbela balobi ete mokolo ya vendredi kosengela na bino nyonso tu bomema miziki ya mboka na bino bomema banzembo ya mboka na bino biso nyonso tokoya totala bato na miziki na bango bachinois baindien bamindele bato ya modele balai kuna na baindo bamemi bamiziki na bango esika wapi bakongole bakoya mpe komema miziki ya Kongo opesi mbwa boyi tango bango nyonso baye bamoni mpitaki ezalaki batu na batu bazalaki na lolenge na bango poso elandaki babite mutu na mutu amema biloko ya mboka na bango ya kolia totala batu na biloko na bango Holanda batu na batu bayela biloko na bango esika bakongole mpe bakomema ya bango mfumbwa na pondu mbika na edisio na bawangila okopoya batu na batu bayela biloko différent poso elandaki babi batu na batu balata na lolenge ya bango
me nayebi yo ntango bazairoise bakangi maputa balati nayebi yo okoboya Maman congolaise. bato na bato balati lolenge na bango ezolakisa pena différence eye kosala ke mbala na balobi bato na bato bamemela biso biblia na bango bamemela biso bilembo na bango ya bonzambe na bango na baprofete na bango tomona baindia baye bamemi bakavate jita bamemi veda bamemi donc bakavate jita veda ewana babible na bango bamemi bikeko ya ganesha chinois japonais baye bamemi niyongi bible na bango pe bamemi babikeko ya modele ya bango alors que bamindele bamemi bible na bakuruze na bafoto ya Moïse na bafoto ya Jésus batu mwindu pe tango baye bamemi lisusu babible na bakuruze na banini metango batu nyonso bazoleka bazolakisa bonzambe na bango batala batu mwindu bakopie mindele babiko metango tozalaki na biloko ya kolia difera tozalaki na makambo ya kolata difera tozalaki na makambo ya kobina difera makambo nyonso difera ndenge nini ntango tokomi na bonzambe bikolo nyonso baloposo nyonso baye na bonzambe na bango me bino boye na bonzambe ya mindele eske bino boza na bonzambe te eske bino boza na bakoko te tolingi boyela biso bonzambe na bino tellement mutu mwindu azali aliene akende kokota na makambo na ye te abosana na ye or kayebi te ke biso na bonzambe na biso ezalaka bamfumuki mbangu bambuta machwa bambuta na nkodi mvwanga bamama mafuta baya ya vita kimpa bonzambe na biso eza ya biso toza na bonzambe na biso yango mindele baseki bango babi koma bino bozolandaka bonzambe na biso elamba ya kodefa okolata yango na fierté me kobina nango kobina na lokeba po soki epasuki yo sambwe mobikisi ya kodefa akoki kobikisa bomoi na yo te soki yo ozalaki wana ndeko yo linga komema bonzambe nini foto ya nani yo lingai komema yo bolingai kolandaka lokola okopi mindele ndeko matondo na kanisi boyoki conseil wana exemple wana ndeko apesi tomoni mandeko surprise ndeko moko ako se présenter azali nani auti kobenga biso lelo alo losako ndeko epai na yo nani ndeko nani bandeko wana posa ayeba wana nani matondo mingi ezali ngai papa Congo. Voilà Papa Congo. Papa Congo alimwa Papa Congo abimi lelo Papa Congo outua to monio te pendant plus de 6 mois to kakayote téléphone et marchakate et sengwa koyoka yo bandeko bazale belé na plateau baza plein na plateau Papa Congo sango nini oyeli biso nini na mokolo na lelo sango zali ya mingi papa na ngai sayala tobungaki mwa moke mpona mwa telefone ezwaki mwa problème obungaki yango ezwaki tanke tomona na esu te na mwa namoni bandeko ebele basepeli komona koyoka yo lisusu ke Papa Congo azongeli biso esengo mingi bon tokenda lombango mpo te ntango ezali kokende Papa Congo boni sango nini makambo ezoleka ndenge nini kote na yo kuna makambo kote na biso tovanda na poto mbuta sayala biso toza na mwa kimia mokie mais par rapport ya makambo eza na mboka na biso tozala na biso na kimia vraimen te toza toujours na baproblème awa dernièrement nauta olanda yo émission so alandi émission oyo ebandeli te nalanda na katikati nalandaki obetaki sete moko ya likambo baluba eza très nécessaire bandeko na biso baluba batika ignorance oyo baza nango toza biso surtout baluba tolingana mpona mboka na biso kongo eke liboso soki toza kolingana te vuluski mbangu deja telemi na ngoma oyo asimbi filmu na ya kekele filmu bakekele wana so babeti yango ndeko na ngai po tozali na mabe nyonso tosala na be na kongo nandimi te kotelema esubu filmu bakekele wana esumbisa ekomisa bato liboma soki olingi obika
luka oza na bomoko na bao bazobunda mpona kongo na bolingo na mibeko na misala soki oza nango te okomona lokembo oyo ezokomela be na kongo te mpo kongo bomata kokita kongo ezobonga nango kala te ingeta wana eza likambo ya solo ingeta donc nalinga na bakisa esu boye mbuta sayala biso bakongolais oyo toza awa na poto totika bamakambo oyo ya kokamwana kosala oyo nasali parti politique nini na ngai ya groupe na biso poto oyo nasali groupe totika biloko wana tozala bomoko tosanga na biso nyonso tu lokola tokundela pose moko pose eza ya kongo tozala mpe biso tu moko mpo tosunga be na kongo bakonga kote bandeko na biso bavandi kuna misu bazangaka ata meme biskuit ya kolia na ntongo bazala nango te mais biso tovandi awa tomona biloko wana pourkui pa tolinga tosanga na biso nyonso tu na bamoko tokundela pose mpe ezaka ya moko ya kongo tosala nyonso tu mako tosikola mboka na biso kongo mpo soki mvulu ezali kosikola yango ye moko biso bato tosalaka eloko te mobutu apesa biso misala oyo toza na etumbu po eza misala oyo eza misio muziki mbanga apesi biso nyonso tosala yango awa na kati ya poto tokazali tovandi na poto awa toza épargne te toza biso na kati ya libulu moko so tosikoli kongo nde mama kongo wana muziki mbanga kosepela na nzambe aponga tolendu so biso tosikoli kongo te toyeba yango oyo tokozwa filmu bakekeli oyo tokozwa toza esu te na mokili oyo komi mokuse mpona bino ya kongo nyonso tokoyokana tozala bomoko tolandela mama kongo tokobikola mama kongo vuski mbango ye moko nde azoya boye ntango azokuta biso tosate ya mwa quelque fort ye moko akopuse biso mama tosikola mama kongo kongo ebongama bala moko kongo eza na ntango oyo eza na mabuka bapaya bapaya wana baosala yango eloko te na spirituellement ezala nango mpe na mabuka bapaya te mbuta sayala spirituellement vuski mbango ye moko arécupere yango mpo tolobi ke spirituel nde yango ekomisaka na physique spirituel nde yango kontrola na physique tolingi makambo oyo eza na spiritualité ekóma na physique mbuta sayala yango moni tolobi ke na ngonga oyo mvuluski mbango atelemi boye azolinga biso na physique boye tolakisake na spirituellement deja toganyangi bitumba tokokisa yango boye biso mpe na kongo toza awa bana bilaka oyo topondami awa bandeko ebele kozala bolandanga na kati ya mvulu ya vpk lolaka ya mvuluski mbango boyoka eloko oyo tozoloba eza très nécessaire so tolingi mama kongo te tona place mosusu tokolinga te kasi eza si moko oyo biso tokima lobi kongo nde kobonga kongo nde akosikola afrique so kongo ebongi afrique ebongi mokili mpe mamo ebongi mokili echange bokasa te kemne baolobala bino suka mokili eza mpona bato oyo bayebi basalaki mabe na bango nyonso tu biso mpe na kongo oyo tokunda mpona mama kongo vuski mbango aza na biso akotika biso te me tolinga te akuta biso na mabe tozala bamoko biso totambuka mama kongo tosikola mama kongo kote azali kote bakangai na molimo na boposo mpe na bomoto mpe biso nyonso tuboye tozala bomoko nzambe mpe na konga tolenda aza na biso vuski mbango akobatela biso nzambe maboko na biso baza na biso bakotika biso te vidi pamwaja na ingiti azali na biso toyokana tozala bomoko bandeko na biso baluba otika basentiment inutile toyokela mama kongo mawa na pasi oyo azomona ntango oyo tosikola nde mama kongo papa na nga sayala nga na ozongisela na maloba na koloba boye na nga nazonga parole wana batango oloba na moke ozongisela maloba ozwango na ntango oyo matondo mingi baosayala matondo papa kongo namoni bato ebele basepeli koyoka yo lisusu vraiment papa kongo nakanisi cette fois-ci okokima biso te oza na biso elongo parce que bajeune ebele bazalaka na posa mongongo na yo po ete bayeba nini ozali kopense po ete kongo na biso tokomi na suka bandeko bocroire ngai oyo aza kondimela ngai te nayebisi bino ke tokomi bamayele esili bango tokomi na suka alors préparez-vous okende papa kongo alobi préparez-vous les jeunes de Kinshasa surtout vous êtes là endormis parce que vous êtes envoûtés bolongwa na kati ba sentiment ya ba parti politique bolongwa eza kufa bolongwa soki mutayeli yo o biso parti na biso lobby boy biso doloshe bo bete mabango bo te piné pote souffrance to vivre nango pendant plus de 20 ans combien de générations sacrifiées à cause de ces gens-là et côté à biso tekita lo bano to tira ba sentiment wana le pamba wana o ngala za mu Congo o ngala zali ne Congo parce que ne Congo pèse un problème. Bandeko ngana sala na tchaka ba black te. Ne Congo, attention vous les ne Congo. On n'a pas besoin de ça. Commencez tout d'abord à chasser ces outils-là qui sont dans les bas Congo. Bah tout tu vas dans la carte bas Congo, bo benganan bango avant boye la biso ne Congo na bino wana.
tu as besoin d'un côté. Ne Congo. Autant que tout tu vas côté na katia bas Congo, s'installer au fond de village, et vous nous amenez ne Congo. Mais organisez-vous, appelez vos frères, vos amis qui sont dans les ne Congo. Oh, biso batabandundu, arrêtez cette histoire-là. Oh, bandundu, oh, Équateur, Jean-Pierre Bemba, Yowana, avec le vent de la bino, pas Kosakabino. Oui, attendez, biso de Salabo, biso de partir na biso. Arrêtez bazo Kosabino. Et ça les plans, il y a 7 voleurs, 7 gladiateurs, faites 7 voleurs, 7 escrocs. Oh, basangana qui na katia Genève. Bah, cet escroc, voilà, bazo kabola musala na bango, pour être rendre service na ba multinational. Bolanda ta mon côté, o ezaki na Genève. O be yoka kede na Genève. So kaza na kata probo benga o kula na zali. O koto failu mutaza koto te. Failu wapi? Non, boyoka ite. Ah kuna zali. O mojito mutaza koto yo. Boyoka ite. O Jean-Pierre Bemba, boyoka ite. O boyoka bango te na bo moko de to longo ici Congo. Maintenant, de pas papa Congo, bande ko la kanto tikel na moi 15 minutes, o yazana quelque chose ko bakisa, akoko benga na lombango poete apesa biso point de vue na ye. Na bo moko neto longi. Bande ko toza ko belela surtout ne Congo et ba Taliban. Ne Congo na Taliban ba comme un grand danger. Bo baza ko la biso kama ne Congo, attention to mettre bino en garde. O bazo ko biso makamba Taliban, attention to mettre bino en garde. O ba ko kele su na kata Kivu kuna ke non biso to zali ba to INC. Attention mes chers amis bandugu yetu bana Kivu. Batoto a Kivu, musimame des partis politiques botika ngo papa elo na kanisi opesa batumatea, papa elo de temps en temps pesa batumatea, le bela bango des partis politiques to na besoin na ngote et sa stratégie en mundele. Tous ces partis politiques, parti politique, ezali commandement. Donc, c'est-à-dire qu'avec parti politique, commander à distance. Non, c'est qui? C'est le parti politique de qui? Oh, c'est le parti politique de Fayoulou qui s'est mis debout là. Fayoulou est où? Cherche qui est proche de Fayoulou. Fayoulou, arrête les gens, attention, nos histoires, ils sont quelque part là, mais attention, ne touchez pas ça, il faut limiter pacifiquement, attention, ne touchez pas notre régime, ne touchez pas ça, voilà, bah, tout fait bino. Mais ceux qui vous allez, bah, indépendants, le corps va chaîne, la biso, vous allez, bah, indépendants, n'a pas fait sa ordre. N'a pas fait sa ordre. Mon temps fait sa ordre, d'abord, tout le monde, moutouana, yoka moutouté. Alors, moutawana, a commandement moutouté. Et voilà, tokolonga bangoto comme na tango yango otobela ki tango infouini bande ko la kaliste tundo clôturer mission bande ko meka sana ko benga na dernière minute to pesi bin encore quelques minutes bande ko benga o azana question ko tuna na makamba ko bakisa abakisa rapidement pote to lingi to clôturer émission na biso voilà bande ko bana somme ko Congo ezali na bo moko nde to longisi mabele ba nkoko mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango mboka na mboka ezala pena bana somi ekola mboka wana o balabaka ke non atali na touti wapi et pourquoi tu traverser cette période il y a pas de difficulté ba misère comment to meka tu zo bimate nzokate misère na biso e kangama wapi na religion opium du peuple e kangama wapi na ba parti politique donc religion na ba parti politique na isme tribalisme biloko wana tout ezwa ekanga biso kleboa le noto koma bato na kolela toko ozala kolela te ba comment benga biso ba zoba parce que benga biso ba zoba oui to conjuguer qui verbe attaquer la bino audio moko to conjuguer verbe que je suis stupide naza zoba ngana loba naza zoba yo le bio za zoba biso la zoba mais to loba peke oui to ko mbatama to ko mbatama le nini na exemple na makambo to za ko bunda lo sake pa na yo ndeko jumata nobin lo sake pa na yo ya solo to mona yo kala papa na biso to monio encore lelo lo sake pa na bino nyonso a solo été o nyonso azali ko penser pour na mabele ba nkoko na biso to senga na bino ba like to senga na bino de vous abonner depuis que tu as abonné ou à solo n'importe qui te tu as batama yele to monaka façon na bino sonaka merci beaucoup na bino donc ndeko na biso na kanté joyevi pembele alobiete lo ya solo ba parti politique mingi ezali wana pala ko manipuler effectivement
Bah oui, oh, ndeko bena Congo alobi, oui, sans parti politique dans un pays comme la Congo, bah parti politique créé, fabriqué comme des champignons et pour ça, bah tout tu vois, bah non, bah toi l'ingi politique mingi, bah on t'a cravate na bango, na ça parti politique, tcha, allez, bah parti politique on a yango moni comme c'est biso, na bah parti, bah ndeko s'il vous plaît, to bo yango. Ba mama ya zando bokei wapi ba botel bino zando ba bomeli bino zando a botel ba mama et comme tango to benga na bango parce que il faut qu'on reprendre zando wana pour to reprendre zando na biso ndenge zalaki ndenge ba tonga kiango il faut to benga na tout ce monde tous ces étrangers ba mama na ba quartier bo uta bo benga ba mama nyoso bo mobiliser ba jeunes sur ba quartier to tombo ka biso nyoso comme moto moko so to tombo comme moto moko to récupérer mboka na biso et to zonga na mboka na biso comme il faut. Il est temps mayele sili bango pouvoir ezala balabala et maintenant c'est à nous ya koyeba ndenge nini ozaka na quartier nini ozaka na commune nini ozaka na ville nini ozaka na province nini benga bandeko na yo lobela bango nzambe alobi soko telemité wala nanga bien nzambe ebsingana lobela bino soko telemité destination na yo kufa bato bakokama c'est le contraire bamuso kanzeka kubomba soko bomba mi okokufa soko bomba mi na ndako okokufa po nzambe alobi telema obikisa mboka na yo pona kobikisa mboka na yo esengi to bundelango ba mboka oyo nyonso ba bundelango ba vanda tekeno tika to sambela moni ba chinois ba vivia ba chinois non ba chinois ba simbi économie na mokili oyoki chinois alobi ni ceux qui ba kotaki na kamo opium du peuple la religion ne ba koma ceux qui sont pas aujourd'hui ba boya kiango nzambe c'est là dedans dans ton cœur nzamba za wana nzamba za pasteur te nzamba za te prophète te nzambe c'est ton cœur yeba kango ke oui ngai nzamba lingai tenga na zamuta mobola nzamba lingai teke bato mususu ata wana ba voiture lex na mboko tona bomengo ngo eza ya bango ya biso mususu te donc nzambe atinda kango te alors c'est à vous aussi de nous mettre debout botla muso ba jeune ndeko nyuso benga ba jeune doba ntango infweni s'il vous plaît lere koki o ke to benga na bango to benga na nani to benga na ba policier nyuso to benga na Félix Chilombo to benga na kabaka bili ba tuti wana nyuso to benga na tout le monde o ba participer ya ko kotsa biso na passion yo nyuso to vivre nango moto ko bazake parler nango azate to moni bandeko ba kufi to moni pasi elekebele lo so que para onde ko rakata France balo bomboka yo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais le roi Tobundara, la cause mongoliste, persévérance au long à caca. J'ai tellement activité que la musique, la pasteur Yamate, la professeur Yamate, la Ngangaki, partout dans le Mouka, c'est activité mise sur le Tongolunga. Mais le Loga Loba, ça est d'amis. Oui, élection. Oui. Makelele ndeko makelele makasi epa yozali esala ba retour makasi en saganate. Voilà bandeko, voilà. Na kansi c'est bon. Oui. Kanga télévision, kanga ordinateur esala makelele wana s'il te plaît. Allô? Oui, tozo kayo. Odala 2 minutes na lombango s'il te plaît. Nathalie discernement na yo mona ke Badingele bazobanga ba Congolais. Effectivement. Bazobanga
ndoto te biso tokozala grande puissance mais biso nde toza ya kolala napesaka mayele moko mbangu nazongeli bandeko na ngai ya baluba bata bandeko na biso batazoye nini barrière makasi eza epai na bango barrière oyo elandi eza ya bato bakendaki élection bato bazobonka biso bango wana Voilà. kabila aza nde makasi te ayebi bien eloko bate kabila makasi wana ezali condition mbongo batiki bato bazili bango miso Voilà. nazolobi kaka bandeko na ngai ya baluba bandeko na ngai ya baluba vraiment bokika motema botala kaka na mboka nini memba oyo eza na nsima ya bamboko batambola makolo ngulu maboko ya mike wana babikaka na loso botala kaka bokonzini nango eya bazwa président elandisami pas même 6 mois 10 conseillers mort bakufa ata bino ezolobe na bino te katikati na bino eza na bato baza na badiplôme baza na banini baza bapesaka cour na badike bokanisa kaka exe mwana wana vraimen difficile ata ma président ata barrière ya bino ata mpe barrière na biso mwana wana azomedite il faut koboma ye kotama ye na monoko te eza likambo te botala kaka motu bazwi pouvoir mbala liboso akimona nano akimona nani kagame azwi pouvoir akea na angleterre azoloba banyamulenge baza bandeko na bona tata maloba na ye te Matondo ndeko 2 minutes na eleki. eza normal na mboka lokwa congo eza so bango na mboka bapaya moko mune lokola angleterre bamboko bakangi biso en otage. Merci beaucoup. Matondo bandeko ya solo eketa ko beta sete bandeko tozo ko belela ke bandeko to pesi adresse ya o eza na mboka wapi na kati ya Masina. Na kati ya Masina sans fil to pesi adresse wana bandeko batiaki yango wana bandeko avenue Sokiru Kulu soki nini avenue wana bandeko s'il vous plaît to luka to kitantene wana na ndeko muso komi bisoke na Grenoble pe kuna batumbi ba antenne déjà vraiment bravo banani bazotumo ba antenne wana mokili mobimba ce sont des jeunes comme vous o bazana souci et avenir na bango o balobi ke non ngana ko kufa te pona nini mundela pesa ordre ba bumanga bazotumo ba antenne wana bandeko ba antenne wana tozo ko insister nango eza plus dangereux donc c'est la mort. Donc bazui libulu cimetière batie na lupango wana ke eko boma quartier wana mobimba bandeko bazali tout autour na quartier bandeko belé baza bana sans fil ba yebi bandeko wana sans fil lobela bango eko épargner yote mengo oza na 20 mètres ou oza na 100 mètres même na 1 kilomètre na Chine les ba lancer kango bateau bazali tout autour les fréquences ko beta et beta tout le monde va koya. Ah bandeko nazo le belande bino s'il vous plaît botele mabo luka bantene wana to la kisiango to la kibinongo bantene wana déjà na sans fil to la kisiango ke eza wana nanya moni yango te bino subo moni yango bamso bino to kene ko to mona ki yango te oui to mona ko ndeko merci papa ma folo pote atinde le biso photo na bato na ye o bakendaki ko sala inspection na place wana ba moni antenne yango ba moni antenne ko na kati ya lupangu ya motoyo alobi na avenue Tamufu numéro 24 avenue Tamufu numéro 24 na Masina sans fil antenne yango balaki biso yango yango ezate ke non eza ba cité antenne yango wana na sans fil balakisi biso yango alors moto akoloba teke amona ki yango te ah mama na biso mama mami le sako pa na yo ya solete na ra besoin ba conseil no ngaki na benga bolimbisi na ngaki na benga yo mama mami conseil ni ko pesa bandeko na biso oyo baza ko kanisa ke baza ko profiter na Congo bazo kosa bango ba taliban na lombango mama mami maloba pa na yo Matondo mingi papa sala na pesi mbote na bandeko na ngani so balanda biso na bawo basima leki na bawo bakolanda na sim papa sala eloko wana ko pesa conseil ezali boy el makambo ezoleka na Congo bataliban nde baza ko supporter Chilombo ere biso nyonso toza baluba me na Kasai nde toza boye babomi biso moko na Kasai ya kosakana te merci Chilombo aza mokonzi merci Chilombo aza mokonzi
mutu moko oyo aza na esengo na Congo na miniti oyo kemboka eza malamu aza te bataliba oyo nyonso baza na nsima Tshilombo baza supporte Tshilombo soki bazokufa lelo nga na komona mabe te mais mama mami pardon bolimbisi mais biso moko pena bandeko na biso aka seto mituna est-ce que bazali vraiment ba congolais ou baza batuti ou bazali o bachokwe bauti na Angola e baitindi bango bazalanda biso mauvais service po bakabola biso to mituna pe lokwana tozobosa kosala banalise nango. Merci maman mama. Nazoyebisa boye na minute nde toza na Congo wana batuti baye wana mpona kotia confusion kati na biso po biso na kati ya Congo ndenge aza wana baluba na bakongo tozobunda te mboka na biso eza okipe na maboko ya batuti sikoyo baye kozwa mzomba moko lokola Tshilombo batie wana bayebi ke ntango tokotia moto oyo bandeko na ye bakolinga basani balanda na nsima bakobandokona nyonso ya mabe lokola malamu na nsima Tshilombo biso tokoprofite na nsima Tshilombo ozomona meme tata oyo akotaki alobaki ke biso bakoka longi Kabila aza ndeko na bango bien sûr tata wani France alaza tuti mpo nazoyebisa nazalaki na ndeko moko aza moto bato bakolongi alobi na bakoka longi batuti baza ebele ya kosakana te kuna na kuiba. Merci merci sikoyo soki biso tolandi ke oyo baluba basali tokotya confusion kati na biso bato bazotia mobulu ezali bataliba na batuti bamosusu bazobenga wana kokanisa te ke aza congolais aza tuti azosepela ndenge ozoloba bango baluba bwena soki tozolanda bango tokotya confusion kasi na babitumba na biso biso nde toloba bao baza na mato ya koyoka bayoka bao bakoyoka te na ngambo ya Tshilombo soki bazokufa ezali loko bazofungwela biso nzela po tomona nzela nini ya kota po tozwa mboka na biso ngai nazomona mabe te na bato bazokufa nsima Tshilombo eza lokola naza na bana na ndako nayebisi mwana ke nzela ozokende ze mabe kokende te mwana yoki te alimiaki aki azwinika siko fote kozala ya nani bango bakokufa bakotikala kokufa te bakokontinue kokufa ti bandeko na bango bakosilika bafamile na bango mosusu bakotya desordre biso tokokota kaka na nsima oyo bapesaki batuti nzela nde nsima na bango mpe biso nde tokozwa mabele bakoko na biso ozomona na nsima na bango nde tokozwa mabele bakoko na biso mpo Tshilombo akotikala na ye kotika mabe na ye azosala te siko bataliba wana mosusu bazolanda ye mpe bakotika te bakokontinue kolanda kaka Tshilombo bakobandaka kokufa bamosusu ntango bakomonaka ndenge bandeko na biso bazokokufa mobutu mpe akokota bango na bango bakobanda koswana bakobunda biso mpe tokoprofite na nsima na bango Tshilombo akotika te ozomona Tshilombo akotika te mingi bazokota wana baza batuti baza ebele bazoprofite na nsima bakokota na biso biso na biso tokotikala koswana te. Bravo mama na réflexion na yo mama mami lo sako pa na ona bana nyonso na kata libota. Merci maman. Voilà bandeko tosala beaucoup d'attention parce que ba créer ki ango fuli bandeko surtout na tire attention bandeko na biso na kata kananga o baza kata mbujimai attention ki mama mami alobi azali muluba mama muluba alobi basilisi biso mingi na kata kananga na kata mbujimai basalaki yango volontairement po bazo bakombo akabongo bakombo nyonso oya baluba eza na maboko ya batuti. Alors toluka to se mobiliser na bandeko to lakisa bango ke on a compris donc to banana no ko attaquer Tshilombo to bomi Tshilombo so Tshilombo lali moto na bango akei bandeko bokelema wate parce que signé pacte abomi kamwina sampu oyo chef coutumier oyo telemaki kamwina sampu a mutu mo foto tongele mozole parce que alobaki pas question awa bo nokoli biso na diama na biso bo ningike mboka la biso sa sunante et pas na ngai na boy alors ponango oyo nani soki katakata wana mususu boshap akei ko luka ba bomi mais bande ko likambote famille ya oya ya kamwe na sampu ya solo bazali batomoto ko bakazali parmi ba aéroport alobaki non na makambo wana. Donc voilà bande ko na biso bakasayen toko kabona ka jamais nous sommes tous ensemble mais tozala ensemble to lukane to bana ko détecter pour tuti azali facile à koyeba ye étranger azali facile à koyeba ye
ti tokola biso nyonso tu na kati ekolo Congo toyebake baconfusion wana baétranger bayela biso étranger lokola Tshisekedi ezalaki étranger bomoni service asala même l'époque ya Mobutu acréé baconfusion mais Mobutu azalaki vigilant na epa na ye. Alors bandeko lelo toloba pe ke non on a compris tokokwea na kati lebulu te me totelema biso nyonso lisanga ko moto moko toloba te bajeune na bino totimbeli yango moluba aza ndeko na ngai mukongo aza ndeko na ngai muswele aza ndeko na ngai mukongo aza ndeko na ngai mungala ndeko na ngai tous ensemble nous pouvons donc totelema to se préparer ezakoya les jeunes bon perdre de temps na bino ta kota ba distraction wana makamba Vital Kamerhe makamba nini vous avez un grand problème les antennes 5G. Oh, les grands dangers, c'est ça. Deuxième danger, complet de Salama Bazo, distraire bino, na makamu ya Vital Kamerhe, makamu kuna, et de l'autre côté, na kwenyo sur Congo, bitumbe koti. Et voilà, bandeko wakongo talabia yo kanal que non, to bundela mboka te, akomo lukat. Non, na yo kanal Kamerhe ba salienin. Vital Kamerhe ba salienin. Arrêtez cette histoire-là, to bundela. Ma belle, ya bankoko na biso. Matondo na bino nyonso vous êtes très nombreux to senga na bino toujours de vous abonner na moni ba like na bino et ça linga plaisir que bato mingi ba moni importance ya émission na biso merci mingi na bino abonnez-vous massivement bo recommander ka bandeko na bino bandeko nyonso to s'abonner na chaîne ka moko po ezale chaîne tikale nango yango wana pote to sauver mapele ya bankoko na biso matondo ingeta ibobo donc rendez-vous na biso mercredi. Merci. Boyebi numéro de téléphone quand ba ndeke bere ba tunaka ndenge ni ba muso ba benga kate numéro tona ba numéro de téléphone mi balé 0032 466 110 192 ou 192. L'autre numéro 0032 465 883 052. Voilà bon retenir le numéro wana bozala nango attentivement. Merci Nabino Matondo ingeta papa mbuta jinke la lemba na papa elo lo sakwe pa Nabino.